Merci pour la confiance, pour la fidélité. Nabino Robosali Kolembate, Kopesa na KNB News, première chaîne de formation en continu na Lingala. Et si Kawapi Bozala mieux informé que côté Moussou Poete, Awande Bozala Scotché, puis Bozala vraie information sur vérifiable, pédé de manière très professionnelle. Ngai Natansi Atanazali wana. Pour la présentation, il y a édition ya Mokolalelo vendredi 1er octobre 2021. Oyo Nazali plaisir. Il y a qu'on présenter Bino Yango Pena Svetibino. Bolandi Malam. Mbote na biso to fongola édition ya lelo na information oyo kaka ndenge ezalaki prévu que mwana mboka Augustin Kibasa Maliba a se présenter na plénière mokolo ya lelo pona ko répondre na ba député nationaux par rapport ya dossier oyo etaliram et sengel koyeba ke ministre ya poste télécommunication nouvelle technologie ya information pe ya communication petentik a ko se présenter lisusu mokolo ya lelo te et komi bongo lundi le 4 octobre et que ça la pona ye question ya ko mema ba réponse na ba préoccupation ya ba député oyo ba souleva ki lors ya passage na ye na chambre basse ya parlement na likambo etali ram rapporteur ya Assemblée nationale atalisi que ministre a sollicité ki petit report moko pona part na ye cabinet ya ministère atalisi pe que en effet mwana mboka Augustin Kibasa Maliba esengelaki a participer na réunion ya conseil des ministres oyo esalemaka chaque vendredi pe yangonde ezali lokola motif oyo esali ke lelo à se présenter liboso ya ba députés nationaux. Lors de la dernière plénière, président de l'Assemblée nationale atalisaki na ba députés nationaux que taxe ya ram oyo et sengeli e longwa kaka tope ezala supprimer kaka na conseil des ministres oyo azali organe exécutif oyo a instauré ki yango. Donc rendez-vous ezali bongo prise pour lundi le 4 octobre de mon mboka akoya ko répondre na ba question ya ba député nationaux kasi pona mokolo lelo kaka ndenge boyebi conseil des ministres ezali ko continuer ko salema chaque vendredi ndenge salaka lelo pe e salemaki esika pe ba konza mboka balobelaka makambo o etali mingi sécurité ya mboka na biso o etali social pe économique oyo nyonso ezali ko sala pour que mboka na biso et que les liboson des alima solo oyo elobamaka mokolo ya lelo lelope et salemaki tokozongela bino avec ba force détail na édition na biso ya mokolo ya lobi samedi na lobaki yango na ebandeli ya édition oyo na Assemblée nationale ba prolongaki lisusu état de siège pour la 9e fois na yango et salemaki na plénière ya lobi jeudi 30 septembre 2021 voilà un reportage bon. Les députés nationaux, les sous prorogé encore une fois pour la 9e fois successive état de siège aux Israéliens décrétés na Ituri, na Nord, qui vous pour mettre fin à l'activisme et à groupe armé. Israéliens au cours de la séance plénière où Salimaki Mokolelobi jeudi 30 septembre 2021, na salle de congrès, il y a palais du peuple. Sur 279 députés nationaux, où va participer qui n'a voté en haut, 275 ne va voter qui en faveur, il y a prolongation, il y a état de siège, il y a en haut, P4 Moussou, va s'opposer qui. Lors, il y a discours na 76e Assemblée générale, il y a Oni na New York, président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a talisaki qui état de siège, et vous allez lever kaka soki ba circonstance, oyo même qui instauration na ngo et ko bunga. Donc, jusqu'à ce que ba groupe milice oyo ba semaka terreur pe désordre kuna na partie est la République démocratique du Congo ba kosi la té état de siège et ko tikala kaka na plénière ya lobby na communiqué na ye oyo asalaki lors ya plénière yango na Assemblée nationale Christophe Mbosso Kodia oyo azali président de l'Assemblée nationale a s'exprimer qui na likambo ya dossier oyo etali désignation ya ba futur animateur ya commission électorale nationale indépendante CENI. Speaker ya chambre basse ya parlement a rappelé dans opposition que azali obligé à déposer ba procès verbaux relatifs na désignation ya ba délégué na ye na CENI. Sur que opposition azali ko peser obligation légale ya ko déposer ba procès verbaux pe ba dossier relatif na désignation ya ba délégué. Yango ekomi sikoyo plus qu'une urgence ndenge a rappelé ki Christophe Mbosso pour la tenue ba élection en 2023 Mbosso a talisaki na ba élus nationaux qui Assemblée nationale azali appelé impérativement yako intériné ba animateur nyonso ya CENI au courant il y a mois ou ya octobre. En effet,
pour la tenue ya ba élection en 2023 Assemblée nationale azali appelé impérativement ya ko entériner ba membre nyonso ya seni au courant ya mois oyo tozali et ezali sur base ya ba dossier oyo ekozala mis na disposition na biso ndenge atalisaki et c'est qu'on rappeler que nouveau délai supplémentaire ultime il y a 3 jours et pesami na ba confession religieuse na bureau ya chambre basse ya parlement pour nous permettre na bango ba dégager consensus moko autour ya choix ya futur président ya Seni Kinshasa et l'équipe partout. Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a inauguré ki mokolo ya lobby usine monene oyo ekobana kosala production ya café awa na kati ya République démocratique du Congo. Olanda ba détail. Premier ministre a procédé qui mokolo ya jeudi 30 septembre 2021 na Kinshasa na inauguration ya nouvelle usine moko ya torréfaction ya café ya Office national des produits agricoles du Congo ONAPAC. Usine Oyo ezwami sur fonds propres ya ONAPAC na hauteur ya 306 840 €. Et Salimi Bongo en partenariat public-privé na congolaise du commerce et des investissements Kokoi. Et qu'on permettre relance ya consommation locale ya café na kati ya République démocratique du Congo. To betaki lisolo ya production moko ya 120 000 tonnes oyo eutaki awa na kati ya République démocratique du Congo. Pe madame PCA alobaki ki ezali deuxième poumon économique ya République démocratique du Congo. Chef de l'État ndenge kaka auti ko rappeler biso awa ki ndenge bazali ko prôner revanche ya sol sur sous-sol azali ko encourager ba type ya ba projet oyo ko permettre ko produire localement ndenge andikaki chef ya gouvernement ya Union Sacrée Jean-Michel Sama Lukonde pona ye République démocratique du Congo elingi Nanzela ya mise en marche ya usine oyo ko se réapproprier na production ya café. To bandaka ko yoka ke café na biso ezali ko tekama na ba pays ebele o na ko tanga kombote mais na koloba na ba pays voisins. Mais lelo to lingi biso moko to se réapproprier na production ya café oyo pe to teka yango à travers monde mobimba pona ko lakisa fierté na biso. Ezali tina tope symbole moko ya motuya oyo esali ete ngai moko na se déplacer ti awa. Ezali kaka pona kolakisa na batu nyonso tope na ba congolais pe ba congolaises nyonso partout o esika nyonso bazali ke ezali possible ya ko produire localement. Ezali possible ya ko exporter pe ba produit na biso. Ezali possible ya ko lakisa volonté oyo ezali ya ko zala na production agricole locale. Nde on n'a pas que lelo a démontré à travers bino production oyo ya 120 000 tonnes nazali ko espérer que toko sala yango lisusu pe pourquoi pas toleka yango ndenge alobaki Jean-Michel Sama Lukonde. Sengali ko signaler que cérémonie oyo et connaîtra qui notamment présence ya ministre ya agriculture ya ba membre ya gouvernement et belé pe ya quelques membres ya cabinet ya premier ministre na oyo ya présidente ya conseil d'administration ya ONAPAC li susu na moko ya ba représentant ya société Kokoi Kinshasa et l'équipe partout. Ambassadeur américain na République démocratique du Congo Mike Hammer a sololaki na ba confession religieuse nyonso kaka pona likambo oyo etali désignation ya nouveau président ya Seni ba détail na reportage oyo. Abbé de l'ancien Cholle a réagir à propos d'un nouveau délai supplémentaire ultime où il pesa makina bango na président ya Assemblée nationale pour la confession religieuse pour na koluka ndenge nini ya ko tenter pour la énième fois koluka consensus sur désignation. Il y a délégué na bango na commission électorale nationale indépendante Seni. Na interview moko accordé ki moko la lobby jeudi 30 septembre 2021 na presse. Secrétaire général de la Confession épiscopale nationale du Congo Senko a talisi que ça fait plus de 60 jours depuis dernière tentative na bango ya koluka consensus pe oyo esimba kite. Koluka consensus ezali oyo nyonso biso tozali ko souhaiter puisque tout sali déjà 60 jours, s'il faut qu'on considère que tout sanganaka le 31 juillet les qui donc et que ça la pas si mingi soki batu mingi bazali ko comprendre que singeli to évoluer ndenge atalisaki. Abbé de l'ancien Cholle a affirmé par ailleurs que ba contact déjà et bandi na kati ya plateforme na bango. Ezana ba contact oyo et bandi déjà pe tozali ko la suite na yango ndenge a poursuivre ki. Et singeli ko signaler lisusuke. Ambassadeur américain Mike Hammer a kendeki ko échanger le même jeudi yango na ba chef ya ba confession religieuse. Diplomate américain a échangé qui na Dieu ya SCCP5 na centre interdiocésain li sous a échangé qui na 6 autres confessions religieuses na siège na bango ya SIM comité pour l'intégrité et la médiation électorale mingi masolo na bango ezaki important kaka pona ko zwa
ba élection crédible pe na délai constitutionnel. Abbé Donatien Chole a précisé que l'échange na bango na Mike Hammer est tourné autour il y a question, il y a processus, il y a désignation, il y a animateur, il y a centre électoral national indépendante CENI. Dossier à suivre. Kinshasa et l'équipe partout. Armée a lancé procédure, il y a recrutement, il y a jeunes qui servi armée. Boye bayango déjà depuis lobby à partir de Nord Kivu, armée à la qui procédure officielle, il y a inscription topé, il y a recrutement, il y a union sur oyo balinko servi, mboka na bango nanzela ya armée, bolanda ba détail na reportage. Ba forces armées ya République démocratique du Congo ba outi ko lancer bongo nouveau recrutement na Nord Kivu pour na ba militaire ya ba troupes. Na ville ya Butembo par exemple, Ezali bongo auditorat militaire nde akoyamba ba intéressé pendant 2 semaines. Annonce oyo esalemaki mokolo lobi jeudi 30 septembre 2021 na chargé ba opération à niveau local oyo a insisté sur critères ya bonne moralité ya ba candidat. Bien plus, Noëlla Civiloa a indiqué que kaka ba postulant célibataire pe sans enfant oyo bazali na âge entre 18 et 25 ans oyo pe bazali na nationalité congolaise nde bakozala admissible. Catégorie oyo tozali ko recruter ezali pona ba militaire ya rang. Ezali na exigence moko te pona ba document ndeti ezalaka pona ba troupe ndenge a précisaki. Noëlla a rassuré que après inscription na bango ba candidat oyo ba ko rejoindre mbangu ba différents sites pour na encadrement na bango. A rappelé sous na ba inscrit que barataki déplacement pour na likambo oyo etali coronavirus pe ba saisir occasion oyo pour na nouvelle opportunité. Armée congolaise a promettre que processus oyo ekozala pour une fois accéléré alors que ba vague ya ba recrue etikali nous cantonner na ba site ezali na suivi mon côté. La plupart ba outi ko regagner kutu même ba famille na bango respective faute ya ba encadrement adéquat. Bazali bongo ko accuser gouvernement congolais neni abandonner bango à leur propre sort. Kinshasa et l'équipe partout. Kaye ya OP stylo Simba ezali bongo ba fourniture scolaire oyo Beltesco société monene oyo sungaka ba congolais ba tché déjà na marché lobby awa kalamingi te lundi le 4 octobre classe ezali kozonga kimambangu o somba déjà ba kaye wana pe ba stylo Simba ezali bien pona bana na yo. Toujours na souci ya kosunga mboka pe kosunga population congolaise kaka ndenge boyebeli société oyo monene na République démocratique du Congo Beltesco toujours pembeni ya population na ko accompagner bango na nyonso lelo lisusu ayeli bino ba kaye yao pona kelasi ya bana na biso classe ezali kozonga kala te awa na yango kimaka deja mbangu na ba magasin nyonso ya Beltesco oyebi ezali partout awa na Kinshasa na ba commune nyonso soko tuni magasin ya Beltesco ezali po osombela bana na yo ba fourniture scolaire ya qualité supérieure lokola ba kaye yao ba stylo Simba pe ba kaye cartonné ya ba format nyonso ozana besoin ozwa ba kaye ya qualité pe ba stylo ya kitoko pona bana na yo année scolaire oyo bazala à l'aise kimambango na ba boutique ya Beltesco okozala desité. Tozana ba kaye à 100 feuilles quadrilinéées, tozana ba kaye à 48 feuilles quadrilinéées, tozana ba kaye à 24 feuilles quadrilinéées, tozana pe na ba kaye à 12 feuilles quadrilinéées. Ko bosana te tozali pe na ba stylo Simba ezokoya ezokoma, tozana ba stylo Simba ya bleu, tozana ba stylo Simba ya rouge, tozana pe na ba stylo Simba ya noir. Tozali lisusu na surprise mususu mbula oto bakisi toyina ba kaye cartonné ya ba joueur kitoko o bana balingaka. Ko bosana te balobi tangu ozali ko somba kaye yao vérifier bien soki ezali na logo oyo ya Beltesco po ba mwifi bazali ebele oyo bazali ko pirater yango donc soko sombi ya mwanza ekolia yo okoumela nango te po ekosenga obakisa mususu kasi soki osombi ya Beltesco ozali mobimba ane mobimba bana bakotanga kitoko po bakaye na bango pe ba stylo na bango ezali ya qualité supérieure otolobaki te tolobi Beltesco vraiment mosungi ya mboka Kinshasa et l'équipe partout. Plus question ya robima susu libanda ya mboka pona ba opération nyonso oyo etali misu Ariel Optique a chelibino dama solo nyonso awa na Kinshasa donc poto na kati ya Kinshasa. Na kosenga na bango bo bazali na ba malade ba patient oyo bazaki na problème pour bazala soigner autant nous balobaki
il faut bakende na poto, bakende na Afrique du Sud parce que chirurgie yango bako ko salango awate. Sika toko ko salango awa. Donc ça ne sert à rien que mécanicien zala kaka na poto. Donc baninga wana baye ba que toko sala tokoki ko sala chirurgie arrêtée na mboka na biso. Il y a cataracte na ndenge to ben kango avec na laser. Donc toko sala yango sika o na mboka na biso de façon permanente. Donc aux alaté que tous la mikolo ezali belé tous la to benga moninga non c'est que to sala de façon permanente à na katamboka. Donc baninga ceux qui bazali na ba patient oyo balinga ki bakende problème à visa, problème à transport, toko sala yango na mboka na biso. Kindoki politique, moko ba émission déjà au ezali na chaîne sur YouTube KNB News. Kota o s'abonner pour rater bilenge ngélité. Ezali émission ezali présenté dans mon mboka Naomi Pila. Kambako limité, c'est une loi qui existe il y a longtemps. Depuis 1999. Zone neutre. Oui, bah zone neutre. Et ça, c'est une loi reconnue, mais ça a une applicabilité. Et c'est maintenant mais selon la loi, ils ont cas déjà. Et puis, marche à l'élo, ce qui est reporté, ce n'est pas parce que Fayoulou n'a pas été reporté. Non, c'est parce que le gouverneur de la ville, il y a une qui marche, et ça la matière, ce qui est balingi, ça la marche, et c'est que les bazonga, bakota sous mon candidat, monsieur, pour la changer itinéraire. Il y a marche na bango parce que itinéraire ya marche na bango et kota ki déjà pour ko buka mobeko oyo ezali ko telemela ba marche na ba zone net. Alors et telemela ki yango lelo ezaki ke soki ba santé taki et que ba maki na marche et nga sus ko sala maté. Watu ngato singa sko la police sala musana yango ba que bazali ko suspecter ba tout ko za ko ça ya ba on complot à ko éliminer quelques leaders ya la muka c'est pourquoi. D'ailleurs moi je vous dis ngana je misayo que non ngana je biso ke bande kula biso na la muka izali ba jeune na bango o comment la mokula marche ba rolukara ba raison moko o bazolo kezanini ba comme ça chef de l'état dictateur alors que yé moko ba ki depuis longtemps dit que non bossa la ngala comme dictateur. Ce qui veut, il y a eu de peste. Peut-être que tu as dit, ah, mouton là, tu as eu de peste. Non, non. Nazam tu as eu de peste, Nazam mort, il y a nulle part. Donc, nous avons soutenu que, oh, et c'est lui qui soutenir. Ce qui peut la monnaie, chef de l'État, et l'autre, ma bise, n'a dénoncaka. Donc, moi, je suis comme ça. Alors, biso tout ça, que tout le monde a ma distraction. La mouka et somme la biso distraction, il y a ma casse. Il y a un peuple congolais, il y aura les élections en 2023. Élections que ça la malam. Il n'y aura pas les glissements. Et puis les Kamboutali Seni, chef de l'État dans la quantité. Les Amakambo, la confession religieuse. Tous na 8 confessions religieuses. Ils ont des dossiers na bango. Ce qui les lots makambo telemi boye, ils ont à cause de SCC na catholique ne sont bloqués makambo Italie c'est le président Bosoazo Katango parce qu'ils ont la prérogative na quand même à ce qui azo Katango d'un côté azo sale la haute benga la démocratie parce que temple et assemblée nationale c'est là où règne la démocratie. Non, un bon arbitre, et ça mouto avant Aïbako arbitrer quelque chose, à Kolokalabo avant de saler des adversaires de part et d'autre, pour la Kolokasko, une bonne consensus. Un bon consensus, c'est ce que j'allais dire. Alors, mais ce qui s'y co à mon nom, qui est là qu'on est simbité, de moyen côté à Katambala mort réalisé, yango azotique la nan bango, Toms Bako Yokana, Toms Bako Kiko Bongisa. Et ce que mon question persisté et si manango normal à côté ma pona ko s'opposer maman qui si mais ça mutuna moko tuna mama mingi ezongelenga lisusu oti ko loba ko ça qui na kati ya la mukai que vous préparez qui était pour ma ponami que vous avez qui prêté pour ma ponami quand est-ce que so ezala délai so ko pesa biso mikolo ezala ki na tango nini oyo mwana mboka Martin Fayulu ya ka ke bisa bino ke élection ezali to ke na maponami et puis tango nini ya bongama ki pas comme matina niveau a gagner maponami yango. Bon, au moni, yango ndi na lobi ke na comprendre qui a gagné nenga lobara qui a gagné. Bon, on est ça selon yé. Mais moi je vous avoue que tu sais pas qui tu es chouaki. Pour ceux qui t'ont gagné qui
tongai tous à la tana ba député belé tangelanga SID mais to gagna quitté to gagna quitté ceux qui to gagna quitté tangela biso SID ya Martin Fayulu la commune des députés biso regroupement politique na biso accord des alliances avec les alliés tout en commune des députés ceux qui osent nouvel élan ya Mozito ils ont commune des députés. C'est pour vous dire que nous se préparé, on était dans la distraction. Tu me bien qui la mouka alors que Dieu qui a olala. Et c'est ça que j'ai pris la décision de quitter dans ces aventures. C'était les aventures. Tu vas se préparer. Au moins, un moment où il y a ça, manœuvre. Il y a ça, il y a postuler na SID na nouvelle élan na ba plateforme ñon sonné à la moka bolanda distraction ya Martin Fayulu té bo se préparer na élection bo préparer ba base na bino bo préparer comment bo sa ba campagne na bino bolanda obiso tolanda quitté dans le passé. Question abiso ya mokolo ya lelo ezali boye papa topé maman partenaire na yo na kati ndaka libala kasi aboyi présence topé visite ya maman na yo o ya botio na kati ndako na bino réaction na yo kozala nini boka ba congolais libala eloko ya malamu oyo ezali institution divine nzambe acha na sena moi oyo pona lokumu na ye kasi esengeli pe koyeba ete libala oyo to vivaka na sena moi oyo ezalaka pe malamu soki ezali accompagné na bato mosusu pembeni c'est-à-dire ba famille na biso restreinte topé ba camarade pe ba connaissance na biso kasi pasi ezalaka mingi ezali na basi mosusu topé mibali mosusu soki akoti déjà na libala et que processus ya libala wana esili pona ye nyonso etikali etaliete kaka ye na mobali na ye to kaka ye na mwasi na ye mingi kutu bakomaka tina niveau ya ko négliger même ba belle famille na bango eloko oyo bato mingi ba déploraka biso lelo magazine kani beto réfléchir na sujet oyo na kati ya libala soki partenaire na yo alingi lisusu ko sentir présence ya maman na yo na kati ya ndako na yete est-ce que décision wana yo oko accompagner yango to réaction na yo kozala nini boyo ka ba papa pe ba maman congolaise ndenge ba réagisaki funa ba cause de funa ba cause mais ça raté que ote ne abo maman na yo na lingi so ça te a ko expliquer nga clair na ju makambo ko na examiner yango na tali yango na étudier yango pe malamu po talo monde to za boyelelo ba foi mingi komi ko négliger ba maman à cause ya nini à cause ya basi pona nini moi si mon cause la peine dika moko boye pe so pesa ya solo na so pas le quota à cause ne kaka pona nini maman na yo pour a dégager na or que ça malamu te et c'est vraiment faut que yeba likambo ça ne pourquoi yazo linga te que maman n'a pas fana ko na kata ndako nanga c'est ça pour lingi maman nanga te so libala ngano to sala ni tant lingi maman moi c'est to sono libala bien de faut linga maman nanga ponga na sepela na yo loko lingi maman nanga te e simba te balinga ba mama boki ba boteli bango basi poso a maman na aboteki moi cité pa linga ba kutana te tant lingi maman nanga ngape to kovanda ko aboyi maman nanga c'est-à-dire ngana e simba te fato kabwana soki ba mibali basalela yango batika mama tonga boteli o mwa sofo linga mabo kilono kaka nde mobali wana amoninga bien boye pona mama oya botanga le temps ka boyi mama na ngai ne pe libala ezati asa mokini ngape na sala ya ngai ake luka basu ba komona ke mama abonga za na valeur te ponga mama na ngaza valeur iboso ya batu nyonso baza na mokili oko à part nzambe ya mama na ngai ya boya mama na ngai tanki likamni mama na ngai ndi aboko na bana bo mona soki na banda ko koto hôpital 100 fois to zalaka na ye soki na banda ko bela suma to zalaka na ye ya boya na sensini maman na ngai tika maman na ngai yepe na part na za na ye mobali na boyi ete mais le cola boy maman na ngane libala ezati premièrement il faut ne ba cause nini obengani maman na nga alors faut na luketo cela parce que moi ça partenaire na yo aza moto boza 1 + 1 = 1 faut bo cela bo dialoguer boyeba pourquoi obi maman akende c'est alors là beaucoup fanda bo sololi mais ce que sengi parce que na kata ba couple eloko za ka marka César pourquoi te boya ka papa ya to maman to petit frère ya pour no kima ba tiraillement na kati ya couple parce que ce que le bilan zo ndeko nanga
le makambo tosala kasa ndako esimba te songi so pe nazoleka mwasi songi yomona bakouple mosusu babalani esenga bakende bango mibaleka mwasi na mobali ni kota mwasi ni kota mobali bazuka mwana mosala je mpona koinvite batiraillement mpona koinvite makeli na kati ya bakouple parce que eza na babasi mosusu balanda baéducation ya bacamarade camarade abi mama na nyokola ngai mama na salanga boy mama na zongisa boy bengalaka mama na très mama na ndako yena ndako na ye ba créer ba problème mama na ndé batadam na yo donc eza archifaux mama la baboti biso 9 mois futo linga bango parce que so mama ça la raté mais moi c'est pas assez pile la raté so nga pe na sepe na moi nga so mama la bango na ndo so pe na lingi mama bonse na lingi pe moi na raté alors tout le départ a même foyer ba kozala naître tu vois que maman na benga na mobile asape maman na ngaboti pe ngai pa bomba ki ngai et c'est très important faut ba baye ba na katwana tu vois ko bongisa po kimeza. Certes, libala ezali pona deux personnes kasi ya malamu ezali pe ko vivre en bonne relation na belle famille na yo po tozalaka toujours na besoin ya famille malgré o nous to ko zanango lokola bonheur Kinshasa et qui partout. Nabi ke bozalaki ebele ya kolanda édition ya mokolo lelo vendredi 1er octobre 2021 édition esili kaka ndenge tozali koloba chaque jour awa rédaction ba warrior tozali toujours wana pour na conserver bino bo pesa biso confiance bozala décité édition ekumbama kibongo na Naomi Pila toujours na coordination ya Grand Lion ya communication na régie na bosana kité papa Timothée Kaembe nde azalaki wana pe na sima ya caméra ona zali kotala ezali bongo Hervé Zaka double plomo ngana bino tokutani na mikolo ezali koya kasi na tantan ka ande tolobaka Kinshasa et l'équipe partout. Oui. Magazine Kinshasa na biso réalité ya banaki réalité ya banaki no